Personnalité. Boye malamu na émission na bino mokona lelo obolinga kolanda mingi na kati ya la personnalité TV mbokelengi tozo koba toujours kotambola penza en tout cas ba bonjour ba bonsoir c'est l'heure oyo bokolanda penza émission mokona lelo elongo na Vénétia femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours tozongi na masolo lopango na kati ya mpasa 1 en tout cas lelo penza toniataki mabele ya mpasa 1 pona kotambola ko satisfaire toujours ba besoin na bino bandeko ba abonné balandi ya la personnalité TV car ndenge nebisaka bino biso tina ti en tout cas toza wa tina ti tozokoba toujours kotambola pona kolakisa bino ba biloko oyo bozala jamais de si sans plus tarder na pesi bongo bambote na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu diva wa studio givwama mabokobok na kati ya London City en tout cas ba respect ya trop na bino nyonso Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Mère Boss Mama Doris Le Mafumu na Gaz Mère Boss ya la personnalité TV en tout cas bambote ya trop mbala moko to bandi na makambo na biso oto sala kana bino elongo tozokota bozala colos coach branché na kati la personnalité TV pour ça la découverte ensemble elongo na biso. Toza déjà na kati ya terrain donc awa bazo morceler bazo kabola ba terrain bazo kata donc eza système kata po eza penza terrain ya munene nanu bakati te. Donc ndenge ka bozo mona penza na bilili école eza awa na kati ya terrain oyo mais école yango te bazoteka nde ba terrain mususu ezali donc terrain o mobimba o bozo mona na bilili wana en tout cas bazoteka yango bazokata yango sans plus tarder car ndenge bozo mona na bilili tozo beta siko masolo po boyeba car ndenge boyeba kapenza makambo etali ba terrain yango bazokata yango na ba combien sur combien et puis batie yango na ba combien précision nango nyonso bokoyeba ngo epa ya mama na biso o tozotambola na lelo mbote mama. Bonjour maman journaliste. Tuza awa na kati ya terrain na ebite soki eza wapi po eza mbana pa liboso na koma koto yo asiro yo ndoko pesela bandeko balandi na biso bayeba soki toza awa tozali na mpasa 1 na terre jaune nde bisika etandi oyo ezali kotekama etandi ya munene eza penza munene wana nde tozoloba boye tozotambola toza penza na kati ya terrain na biso oyo bazoteka mama beta masolo awa bazali ko morceler ndenge nini bazokabola ndenge ni puis batiango na bakombie pour bande ko balanza la personnalité TV o ba mesana kolanda yo ba mesana koyoka mongongo na yo en tout cas bayeba penza. Bon lopango oyo ezali 2 hectares. À 2 hectares to bandi ko morceler ba parcelle 20 sur 20 azobanda 9000 à débattre. 10 mètres sur 20 azobanda 5000 à débattre. Ndenge tozo morceler bon si bakota ba borne wana ndozo mona ba borne wana. Donc ba borne wana ezesika lopango ibandeli na ndenga seboye. Ezali bongo. Maman sko koto yo likambo etali courant etali mai parce que bandeko batala beaucoup plus passe à 3 passe à 2 maintenant obi awa tozana passe à 1 donc oyeba kité passe à 11 ande ibanda na mono na moi likolo après kiti na se koto ezandi ni pona mona ba construction ya sikape ezali mais koto ezandi. Maman na kanso moni quartier ndenge ezali o moni de bato bazotonga. Likambo courant zongo ndenge ezoya lelo prince wana bazoche ezo lekati boeleki awa e continue nzela eke. En tout cas mai toza na problème à mai te toza pe na problème à courant te malgré tout misala ezo sala ma po courant ezo kendaka na ko kota ndenge ozo mona wana.
Et ce que le terrain, il y a 20 mètres sur 20 bâti 9000 à discuter, 9000 à discuter, maman langa. Nebi ke lo bara ezali kambo ya mosombi na moteki. Est-ce que moi likanisi ko ça moi mo qui est ce qui bazali ko suka na ba combien na ba terrain na bango? Bon, na 20 mètres sur 20, ndenge maman kolo lopango azo suki sana 8000. Nde prix na ye ya suka. Mais ya lobby, mosombi pas na maloba ya kozongisa. Ndeza bongo. Bongo pona o etali ba 10 mètres sur 20 pe batumsu balinga na bongo bandengwana. Ba 10 mètres sur 20 c'est que 4000 ba okatelo 10 mètres sur 20. Soit 3800. Wana siko ebongaka mosombi na moteki. Ok, na sur bande ko balandi bozomo na penza terrain na biso ndenge ezali donde balobi ezali 2 hectares. Eza penza munene pona etongo mosusu bobanga pete yo mutolingi ozwa na yo hectare moko. En tout cas, benga toujours na numéro où est affiché na ba ya écran yo. Ozala jamais desi bosala kandenge to salaka balobi awa likambo ko bangeza te kara ndenge na ebisaka na bino mwasi kutu bazo discuter et bongo lopango pona nite to discuter donc to ko discuter tina ti tozo continuer wana na sir bozo mona ba borne ba bisika nyonso ba borne ezali sika to resukeli na mwasi wana ezape na mwa centre de santé na sir bozo mona ndenge bazo tonga pona kolobaka ezali village eza village te eza esika batu bafandaka ma mutu oyo asomba place oyo azwa na ye occasion ya kozwa 2 hectares et yango kaka ndenge balobaka ntango mosusu possibilité ezo permettre lisusu te yango azali kokata siko hectare na ye po aza na besoin ya mbongo. En tout cas, tozo benga bino boya bokota. Donc lelo penza mapangu na eza na solde na prix ya sapato. Donc na prix ya ketch ozui lopango. En tout cas, tozo benga bino bandeko boya vraiment boya ebele. Nyos twana o bozomo na wana ezakara lopango moko tozo tambola penza po balobi eza 2 hectares. Talasko 2 hectares ekozala na grandeur nini. Maman, 2 hectares ezaka à peu près combien de parcelles na kati? Bon, 1 hectare ekotaka 10 parcelles na kati ya 20 sur 20. Pourquoi les ali 2 hectares c'est que les 20 parcelles. En tout cas. Ce que kangame sika moko. Donc tozo tambola ndenge babi hectare moko eza na 10 parcelles na kati. Donc awa loko les 2 hectares eza na 20 parcelles na kati. Donc eza penza terrain ya monene na kati ya mpasa 1 eza penza terrain monene babi bazokata 20 mètres sur 20 babi bango batie na 9000 à discuter. Wana 10 mètres sur 20 balobi 5000 à discuter donc souka nango 4800 mababi rien n'empêche pour bazope 3800 mais wana eza maloba ya mokolo lopango donc dès ka to ebisaka bino eza likambo lisolo en tout cas lisolo nde ebetamaka tango yo koya okoyeba ndenge nini ya kosolola pe na mokolo lopango sur nyonso bozomona ezali penza balimeti ya lopango esukeli nde awa esiko bomoni donc bandaki kuna esika otomonaki bordure esika ndako wana kuna ezali donc bandelaki kuna ekosuka na bordure oyo bomoni awa donc tozo continuer toujours kotambola esika nyonso bozomona ba bordure ezali limite ya lopango donc lopango eza monene boya bokota bozala jamais desi na sir bozomo na penza ba terrain na base wana eza na bandaku pe ya sika oyo
ezotongama. Donc eza cité moko déjà habité bato bazali vraiment car ndenge bozomona na bilili mais terrain au lokola eza vide eza monene ezosala que ezipa bavoisin bamonana te. Donc eza penza monene terrain au nyonso bozomona 2 hectares 20 parcelles. Tozo benga bino penza, tozo benga bino boya boza jamais déçu, boya ebele boza jamais déçu. Donc na kati ya la personnalité TV ba voisin bazali awa na kati na sur bozomona pe ndako asika ya ngwana kuna lisusu na mopanzi ezotongama. Donc na terrain oyo eza déjà toza na kati école ba salle de classe pe ngwana obozomona ndako pe mususu ya ngwana ba voisin bazali ote na sombe sika ba voisin bazate te ba voisin bazali donc lopango eza penza monene bazokata onga naza na besoin ya 40 mètres sur 40 bazokata yo yaka eza likambo lisolo. Onga naza na besoin ya 3 parcelles ezali sika moko en tout cas ozala décidé bazokata. Onga naza na besoin 4 parcelles 5 parcelles ezo dépendre car na possibilité na yo pour awa bango bazokata mokolo lopango ye moko apesi action alobi penza bakata na sur ozomona terrain monene ndenge ezali tozo continuer toujours kotambola pona olakisa bino ba limite ya lopango na biso wana obozomona ana ezali école eza ba salle de classe esika bana bazotanga donc pona koloba que avenir ezali donc soko zui awa ozala jamais déçu pour école eza déjà bana bazotanga en tout cas eza na lopango moko oyo eza na problème te wana nyos bozomona bilili eza toujours étendu ya monene o bozomona tozokende tozotambola toujours pona kolakisa bino na bilili terrain monene bana pe bazosakana na ngambo ya wana bandako ezali tozobima sikoyo kuna tozaki na se na avenue ya se sko tobimi na avenue ya likolo donc tozotambola kaka tobimi sikoyo na esika oyo ba bordure na biso esukisi penza lopango na biso pe tobimi na avenue eza pe na avenue vraiment ya munene eza na avenue munene kande bozomona mituka ekokota na facilité moto ekokota na facilité donc nyonso oyo yokoza nango ketcho kokota na facilité na sir bozomona bilili ba montar ndenge bazokende oui wana ezali ba bordure oyo ezolakisa biso toujours limite ya lopango na biso na ndenge sikoyo ya libanda na avenue ya munene tozotambola toujours donc toza na balabala tozotambola pona kolakisa bino ba limite esika lopango na biso ebandi tobandaki na kati na se siko tobimi na avenue likolo donc avenue munene na se bozomona ba bordure bozomona eza pe esika moko ezali principal donc eza principal penza okosala ba activité comme il faut osala penza ba activité comme il faut courant pe wana tomoni ezopesa o nyonso o bozomona oyo eza na kati kaka ya lopango oyo bozomona eye continuer bozomona tinangar oyo yango nde ezali suka ya lopango na biso donc suka nango yango oyo mai ezali pembeni donc nyonso eza na kati pompe pe ya mai oyo eza na kati donc pompe mai pe eza na kati ya terrain na biso oyo bazomorcele oyo bomoni oyo bozomona bilili donc tozocontinue penza donc ezali monene vraiment eza monene tozocontinue toujours kotambola toza na balabala tozolakisa bino donc
nakomi kutu même fatigué ma tozo la kisara rapo eza mosana biso photo la kisabino to satisfaire eza ba besoin na bino penza na kati la personnalité TV bazala jamais déci ba abonné na biso la personnalité TV. Donc et suki ti na bordure oyo pompa lopango pompa wana bomoni ya mai eza na kati ya lopango hangar wana bomoni eza na kati ya lopango donc ebimiti na avenue oyo nde bomoni esangisi ba avenue belé lopango oyo eza penza terrain monene bo s'abonner tozo benga bino bo s'abonner bozala jamais déci bo s'abonner pour bosala ba découverte na kati ya la personnalité TV elongo na Vinicia Timba femme noire pièce contre pièce en tout cas ba merci à trop na ingénieur Metintima azalaki wana pour la kozwa ba image ya kitoko ya ba parcelle nyonso oyo bomoni na bilili pe merci na mama commissionnaire na biso oyo atambusaki biso penza na kati ya mpasa mobimba ko banda to bandaki na kati pe to bimi na libanda merci et trop na ba membre nyonso ya soutien ya la personnalité TV ambisi bazabaka na mo général John Kumbambo ba diva wa Sudiagi Vuama maboko bank na kati ya London City Arlette Matoko Liswanzambe en tout cas ba merci à trop beaucoup ba toujours ko soutenir la personnalité TV tozawana pona ko sala toujours mosala ya kitoko merci penza ya trop lisusu na mama Doris Lema en tout cas ba condoléances na biso penza o ezali atrocité na bino en tout cas na famille mobimba en tout cas donc tozana bino ensemble tozolela ensemble biso tozokoba toujours ko sala musala bozala toujours branché ko le scotché na kati la personnalité TV pour qu'on mona ba découverte pour qu'on sala ba découverte toujours ya kitoko obozala jamais desinga na bino to continuer ko mona na tant que Nzambe azobatela.